comment ba comédien ba vivaka nga za musicien na sala ka mikinzi nga na tanga mingi moi je suis un brique de naissance na tanga na campus tango na commune na ropo ngaba ali transport sini na sugi na ropo ngaba kolonga mbana mo na zongi na ndako tango ndeko na biso papa na biso ya longo sina rambo oyoka mati tellement bazaki ya coalition na Balobi oyoka interview ya mati muzo sala ngo moloba oyoka ma kaja bamplay kaja ngabramplay katula ballon wentwa siko to monde to comme une époque papa na biso fati beto je pouvoir obité tribalisme il faut quoi ekoya mati so tele mati ya Congo baso beta lelo oyoka mkongo so sa télévision ndeti mati ya musuku soko mutu lokola padu bopunga mon fait padu bopunga joueur ya makasi soko simbi balite David baso beta avec équipe libande leti ba fulisi tango beso interview ya nani ya muta sele interview una muyaka po padu sa muyaka tango padu simbi balo ngede mona mama padu mukatula bala minimum padu minimum wo njembo mono sepela ngo makasi ba yemba na gouvernement na biso na yebi bozo tuna tuzana pays nini bozo loba tuzana mboka te pays tuzana ngo binobu yebite sekele ya mutema na yebisa moto te tuzana mboka bololo tuzotorie mia tuzotorie mia tuzangi pe mia koto na usisa te pangwanzo yango mona papa ngwanzu mutaboba mi alekio mayele nende nini sokoye bango basala bandonding bango basala ba succès na poto tangela mutu asa na mutu ko ngaya sa vekele mbote na bino baye baso baoyo bazuli bakupeli kama e inene na konda ngai papa ngwanzo na émission na biso Pedro Production Grâce TV ndeliboso na kofongola basango na ngana mukondelelo likama minene euti ko salama bongo na rond-point ezo mutuka munene utaki bongo na mboka ya Matadi pempusu utaki bongo na ndoro ya libongo simana yango botutani pempusu mataki mutuka nene likolo basaki basatu ya fufu ezo ki bongo bampota bakenda kinengo na lombango na clinique na biso benga bongo ya machine bomo ina yango ekufaki bakenda kinengo na morgue na biso ya twala ebele ya bana basi bazali ko sambela kasi bazali ko pambo mate sino na yango ebani sika abawa ba angelu bo bakenda lo sambo pa nzambe likolo bazali bongo na greffe ya corps ya mbudi bana bibo zongela ko sambela nzambe ayoka lo sambo na bino mama na biso kombo na ye mama Catherine Georgie azalaki bongo sima muke angako masima munene bakumisaka ye mwasi nzoto evunde abakaki bongo solution anglais chimique po sima na ya bongo munene abakaki ai ndembi go ki magie céleri akomi ko tambola na nzela komi ko biso sur la Thomson ya pepe supu bato maboma bakeye pa ya gouverneur na biso Jean Ngobila bake ko déclarer ndenge nini ba mécanicien bakomi ko leka bango moko bongo na salite na ebandeli ezala kililoba kasi baba baloba kate pona bazali kukuma ya libela na libela nzala ezali kokola matama na biso na nzoto kokonda pona nini tomesala koleka mingi loso na français to bengi yango dire souris mpuku rapito na yango na kolia zana ngo pena ko sokola elanga maya malili ba sokola ngo pamba te kasi yolingi meshi mobondo machopanga keba na bazonkio ke mesi na fikini kozanga te na suka mbula baninga bazongi classe kasi yo ozongi te pona nini ozana libumu lobi oboti bana mapasa mwasi na mubali tachombe na machombe baumelaka te bakufi tolela tokunda tokanisa bato nyonso bakufa maladi ezali mabe soki ozali na mbongo te bangala balobi na kwane kunju na mpane yoka solo bambala bayekoloba kuba yingiri taba kuma honda makutu baloba bayekoloba mwanjela mu contacte mu jama mu pinje bu falanga bayanji bayekoloba na mi bominga biya bene onke merci vraiment balobi wala programme pesami ya makambo oyo ezoleka na mboka na biso ndenge na yebisaka bino nazali simple serviteur humoriste comédien cinéaste lelo na yambele bino artiste comédien humoriste cinéaste lokola kaka ngai na yebi partout bozali ningani na lwango nzambe alalaka te banda satan abuka mbetu na ye yango tukoma biso na so veye avant la fongola bino émission na lakisa bino muto yambi ekamusinga bandeko na ngai lai na kosa bino nazo kosa bino penda oko imagine yoka li solo ko seka na vie ezaka médicament so seka te ono na va moi ça aussi méritama otuna yo au genou mais ritama ngasi na mona sala différence oyo
mutu wa mbongo aotonga oyoka douceur oyoka tendresse oyoka salut ma belle. Tu sais quoi, il y a Jeanne, il a acheté encore une nouvelle véhicule ancien modèle. Il y a gars mobola tonga au ressenti et tonga mobola même passé oyebite. Il y a Jeanne alongola mwana zemi tongo midi pokwa et bon mwana simane komi lokola chao sanga bakayeti na yebi wana vraiment boningani bobandi vraiment moi muke ko seka. En tout cas tozana comédien moko cinéaste humoriste to beto non lisoro moi muke na ye. Comment l'artiste va vivre? Comment va comédien va vivre? Dans les musiciens, na sala ka mikins. Moi je suis un bourg de naissance. Natanga na campus. Tango na komina ropo ndaba. Ali. Transport ici. Na sugi na ropo ndaba kolena mbana mo na zongi na ndako. Merci. Tatu fongola biso mo muke, le grand réel. Bonjour Papa Chobo. Bonjour Papa Ngwancho. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Papa Chobo, fierté partout dans notre moto, on a des dossiers, on a côté partout. Je m'appelle moi Chobo. Papa Chobo. Oui. En tout cas, je sais pas vraiment l'émission la grâce PEDRO production. En tout cas, avant tout nous masolo moi muke, na usembele na nzembo mogo ya imur, bafai na yobayuka. Nzembo ya imur. Nzembo nyoso gusepele nango. Nzembo mono sepele nango makasi bayemba na gouvernement na biso. Na yebi bozo tuna tuzana pays nini bozo loba tuzana mboka te pays tuzana ngo bino buyebite sekele ya mutema na uyebisa moto te tuzana mboka bololo tuzotorie mia tuzotorie bololo tuzangi pe mia kotonde kotona usisa te pangwanzo na yebaka president mboka na santé na ye na yebaka president mboka na oyebi nzembo to na oyemba kala libala moninga ezali koya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli finga tabokilo pepe tabasemeki na yo essentiel ozala mpoli kisi ya libala ye makofi pem ah maman essentiel ozala mpoli kisi ya libala ye makofi mwasi mosusu yokobala nzoka yobari bomba ya mwasi akobebisela yo barelation nyonso nzambe yapesa yo yokobanda koyamba makofi lokola matampi na poto ya liopari yokovimba voilà balobi koseka ezalaka médicament na santé ya moto. Papa Chobo. Oui, Papa Ngwanjo. En tout cas, tu mets ce que moi il sera moukié. Pourquoi nous sommes là, artistes, comédiens, cinéastes, nyosu ya Congo. Na ba nzonzing ba supesa ba makambo, na ba imu na ba mission ba susala mama yo ozate ndenge ni na kati ya actualité. Ben Papa Ngwanjo mutuno tuninga wana na répondre yo salinga plaisir. Kuzala na banzonzing to kuzala na ba succès bango bazana ngo quand on connaît quand on connaît pas on apprend. Mais ba yo supuma bien te. Balobi tangu nzamba salaki mukiri yemo kunzambi tangu sali mukiri na ye. Atindaka mwana ye na sana succès ule. Mwana ngonani? Ah? Mwana ngonani? Kasingandi na zabu za descendant oyo babengi ya makaya papa makaya biso lobi ya 5 ngana za descendant na ye. Na za mwono ya bimina di bumu ya papa makaya ya 5. Ese ngana kozanga na nzonzinga moko. Tongana za internationalité. Oh. Yango mona Papa Ngwanjo mutaboba mi alekio mayel. Nandai nini? Soko ye bango basala bandonding. Bango basala ba succès na poto. Tangela na mutu asana mutu ko ngaya za vekele. To mutu asoka sare to mbongo le suka fedi we ba locataire ko nga. Ndala sala mutu ka? C'est différent no yanga. Oh. Tala, na yebisa yo. Au moins na vie mutu. Faut vous avoir na sage peu intelligence. Papa Chobo, continue. Omoni na awa na kanda RDC wa biso na mboko na biso batisa comédien atu yebanite. Dafa sina makambo oyo so tozongi mukie Papa Ngwanjo makambo lobi ya banzonzi kuzomona te. Ngwanjo Papa Ngwanjo. Uyebite awa biso batisa comédien kisasa to manzonzi ko branchement. Branchement. Nzonzi ngikomo ye ba petit na bango na ba grand frère na bango. Oh, nandai nini? Oh.
Comme les gens biso mo tuza ba ne grandi na ngaba mais to komona njonje comme bana matonge bana ya kauka bana ya bandar na bana bunke uzu ya bumbu mais biso bana ngaba na njonje bande ba sena biso ba bisisa na biso ba lungo ba kende zamba so molimo na bango ba vione ba bandar ba kitambo ba koma ba njonje ba kopa ba fina ba on a fina biso mso ya Lembe nani comme nani modelo ti nani modelo. Donc, moi, il paraît que le modèle passe à l'association de la comédie de Lembe. Ce qui est franchement, je dis que c'est un bango de Lembe. Tant que tu as des longo, Balobi na musique na musapora Isaya, soko yebe place zo kende te place woto moyeba. Exact. Yango ngelo bano papa ngwanzo biso artiste comédien lelo osu beta to beta nzonzinga international ki poto yebiye. Nzonzinga boye makasi bazo tala abima awa. Ngana za papa chobo tana bi papa chobo li dusu na nzoto mutu nyoso za dina za usaki kota partout. Odusola nzing na ukota somen nazari roko papa ngwanzu uyebi bien est uyeba ka bien vemba artiste comédien bere ba humoriste ba yeba autant comme scénario beauté ya solo mais yo uyebi continue tango zoluka tume mama mususu les ça nga plaisir papa PEDRO tele mission peut-être salut mon boss papa PEDRO merci ngai ndene za bo za papa chobo tango mi benga chobo isera kumbu mona sana ngo ya lukumu na mi bengi kombo papa chobo c'est naza papa chobo c'est que chobo e babia en tout cas les autres molo muke pour ce dit papa chobo ndenge azulubila ngai mission mi sala show papa chobo ozulu le mois mingi na mon testo mo ko na papa ya mama tete ngolo mama teshi bete le solo mo ya communauté yo kanana alors bande kunangai babone nyoso ya PEDRO tu yebi pato PEDRO merci vraiment pour nos interviews ba yambanga papa pangwanju na lobili solo bande unangai begedana na kubenga nawe na ufundi papa PEDRO bande unangai tu yebi biso nyoso na mbuko yosoki mukunza mboka jeu pouvoir et colonialiste la kebeli ki sasa tu bande utala ba mate international tangu ndekuna biso papa na biso ya longo sina rambo oyoka mate tellement bazaki ya coalition na baluba oyoka interview ya mate muzoso sango muluba oyoka ma kaja bamprey kaja ngabramprey katula ballon wentwa siko to monde to comme une époque papa na biso fati beto jeu pouvoir obité tribalisme il faut quoi ekoya mate so tele mate ya Congo bazo beta lelo oyoka mkongo so sa télévision ndete mate ya musuku soko mutu lokola padu bopunga mon fait padu bopunga zuwari ya makasi soko simbi balde na vita bazo beta avec je kepa libande ndete ba fulisi tango besoin interview ya nani ya mutasa interview na muyaka po padu sa muyaka tango padu simbi balo gedo mona mama padu mukatula bala mini mama padu mini mama wow ezandenge sama pe ko pesa mungala soko muto isama so beta tele muto sa interview ni sasa na mungala oyo oboko mona jisema pe ko mona dibinja tere mona dibinja tonda be pato soko simbi bali yo keba mona ko nyata kanga mboroko na sima wo ngeza papa chobo ya babragi te papa chobo moko boye papa chobo ngari wabite en tout cas conseiller ça les médicaments ça la constant oi nzambi ala te banda sa na buka mbetu na yango to ko biso so fe na veye bandeko na ko sabino lai mutu ambongo bela made lingala te ya français lokola papa PEDRO kangila abela made lingala te oyoka hernie de scar cirrhose de foie éjaculation précoce covid-19 yaka ba mobola lokola mandiango sim blanche chef pavillon oyoka chef ya pavillon oyoka abela made lingala oyoka lingundu mbasu njoko manade nteke si on continue qui beka kunki tala niveau sans différence ko sega za médicament na vie so se kate onu na va lelo na lali esika na teka mutu bande na tema makolo esika na teka makolo na kana tina te mutu bande na sutu kana tongo boy bandoto nyoso kenga na makolo na lali te butu mobimba bande na bandaki pongi na pongi papa chobo oui papa ngwanjo international betela na sikoi comment bino artiste et comédien bo vivra comment ben artiste et comédien tout ça différent oui comme exemple ngande na sabona sala aripona nzadate
Uyebi artiste bere mutu mususu ta mususu bimindi na film ya moko boye ba biso ta mususu figurant et pas ba grand frère na yo uyeba na bango ubeti to le longa artiste tu artiste te. En plus c'est important biso va tonalité. Ngana vivre normal. Uyebi bien ba condition ba ministère na biso a ndenge me magabiso ba artiste comédien na ça c'est même boye tindi ba ndenge na biso mususu. Mais tout ça parmi ba artiste on a monde ya te ba ça deuxième personnalité ba ça vérité ya art. Mais madame, le message que bino artiste comédien pour vivre bien, bon, ça va copier. Ou entre bino mi ban. Papa Ngwanzu. Au moni, tant que solo ba gulinga la bana mi bari. So ta de bien biso ba linéa tout ça tin. Est-ce que déjà papa tonalité ya pop de ko nga papa chobona za papa tonalité pop. Tout papa tonalité ma ko ça showbiz. Ba chali? Net nan. Oh yo mo besoin conscient. Oh, ngana za conscient na wota za ko muda maso nani sodiata. Akoma muta showbiz. O kasi yebi tem Ngwanzu so papa Ngwanzu mutazo yeba copie no so ba so bebisa ba artiste comédien so na monde so bisa la fait na biso modero. Oh. O ça la raison mo besoin loba. Na ça na be preuve. Que modero to bebisa biso comédien. Na ça na be preuve. Bon na ça ba to kufa la poser Maman Olvie. Modero. Nini? Oh. Ngate. Bozoyo comme to loba ngate. Ngana zo luka mutu oyo kotelema awa ngana ye papa Ngwanzu mbibi so fara vraiment loba mamuni so ba vérité. Awa nde mama so ringo tebe miso bien de tinga papa tobona so miso ba vérité aka awa ka na PEDRO production. Continue. Vile biso modero mtabebi sibat na so biz. Mutasali ba poso ba tebele ba artiste zo okay. Ndo beli ya to me condoléances surtout les artistes na biso Dianna. Dianna. Tout monde ga d'être comme simple. Dianna beta wan sonzingi. Oui. Mais ça mo le makara. Siko kende pa Dianna mo na vie Dianna miba. To kundi Dianna pa na bango. Et pas Dianna to bongo so zu Dianna ku to ke bongo sa to debi Dianna artiste comédien mo sala ban sonzingi ebeli ya poto tala maka. Mais to pas le même jour ku to ke tala pa bozo. Mi rebuka na artiste ko sambongo tout ça to ko la mais sala ban sonzingi. C'est comme si théâtre on besoin on mbongo te. Théâtre za na mbongo mais foye bango. Foye ba fosoni le usala art. Ndeti ngabo so elinga ko ngani ngano mambo ko kwanga. Siko elinga ko po kwanga nga. Ne simba nonte. Esala wala moko na utuko mona awa ser o utuko bongo na nani? Nani sena biso ya resibel certain bagara. Muna yambi na nzambe. Certain bagara yambi nzambe tongo monike liwe komi pembeni. Ba wele tada. Ndeti so mutu tani makasi ya chef à pavillon. Oh tu benga na kombo ya semblance. Asana mwana ye mais asana ka art. Siko bango tu ye bate bango basala art ya succès ya kupesa bazui matrice ba barusi po bota kate. En tout cas, merci vraiment tous la émission de Lembe. Et ça émission de biso ya comédie. À chaque fois que beti moi le mukia, faut zo na indusa papa chobo. Oui. C'est là c'est. Yaya ni mukore mususu na vanda pia kana français ba bengi sommaire. Na tare mupanzi bona za pembeni na wenja reprongaba. Na bandi kuteya. Ba mama so ndime facilité. Na tare na poste na ga gosu bona sima. Nouveau Testament na bimisa nguna luyenge na legina pafe batoto musone bandu kusambira nzambe sunga ba mamoyo tumuna kimbisi moko salaka mako na kwangu bukusango be ebere na sama kunanga prophète luyenge na kwa mama mafuka na sema kunanga na suli boko nanga na mutwa mameo bo ngapi na kanga miso na kangi luyoka luyenge ya pasteur na bandu kusambira mabuku luyenge kitina mapeka mama na ukiba bibao na nzambe molimo mama sana ngo babibo esa nini elungwa ya yena sirese puyeri te mama na mutata musona tele pasteur zalu yengo mona ngo bibeza singa suteli ga milene ngo kama sitao ya na yebi sofu wante bibiba singa malades ko seka na vie eza médicament so seka te on na va moi c'est aussi mon état ma au genou ça la différence na ina habité c'est la différence bandeko Aminata na noko na ye. Noko Aminata a bouillé sous vêtement. Mukomso la dit pantalon silvette. Abimiri banda boyi akere kubuka manga. Bande manga noko ne kubuka ezali le tape mulaye likolo. Noko fela lo likolo le tape c'est amatere le tape mususu. Tango tombo di likolo bande ko tsa boyi pantalon na kate sali pia et pasuki. Boulevard nyoso libanda. Et ça là non qu'on peut aboutir courage abeni mon kasina ye Aminata binana crochet na crochet manga bandeko Aminata pe abini na crochet tanga bwaki misu Nicolas nzete Aminata amoni
abengi noko na ye noko namoni noko yebise soko moni crochet Aminata nga crochet manga noko akimishi lokolo wala noko ba minata noko minata Aminata pe alandi noko oyebi accroché dans la manga nini ya pala noko Papa Chobo oui papa ngwanjwe international na saka wa mitune pana yombi ya no pana nga na dingi siko na yeba tu es père de combien des enfants bon ngai papa Chobo nde na zabo na boti na nte nga vraiment papa Chobo na sala kula bat mo tena lukambonga lukuta na kosa batu te ba fanatique na ngai na bota po ba sanction na mbongo lokola tumuna ka ba joueur musu ba bede bazo ka mbongo lokola ba artiste comme musu ba bede bazo senga mbongo lokola mbongo ali kelemba ba kangisela mo ba ngai bongo te. Siko Papa Chobo olinga ba groupe te pourquoi pour jouer na groupe aux la stable na kata groupe papa ngwanju tamu so bat musu ba webi ka ngana bume ba makaya na so ngana kinda sinar ngana leke pa joueur ba réseau na kinda pa fela biso ba benga zoro ba bele kikedi na leke pa Bosco Bumba na Aigle Royal na l'équipe ya moko na groupe semima oya groupe semima tenga mi ya yo moko papa ngwanju na l'équipe ne mar chuka na Black Story na za artiste comédien moko te ya ba Vantile oya bazete moni papa ngwanju kuvanda na groupe mako kutia mulende na groupe mako ya tirete mutuma bozo vando sa derrière ya presse wana o s'appliquer loi mo boye o peut s'appeler les meilleurs na yo pour ba fanatique no ba sepela siko e ba leader ba komisa ngolo la cop dete ngabe ma papa Chobo vende na vende Chobo boye car na ngetele mena limbe zangi puna kende mako mo boye to lupangu na ngai ba locataire ma to ya dade Tobo kingala kezo mbongo pena c'est la mbongo ya matoro to mbongo ni pona bongsa lupangu na nga siko mbongo wana no bongsa lupangu na lungola wana ke pesa leader futa scène na yo oye voyo luka leader roza silse na yo production pe ko yebe na groupe boko lumbongo ya yo moko so nga papa Chobo na yesu na groupe na yo papa Chobo taga kumbu papa Chobo na pesa na kini na pesa apena ribanda siko na mbongo na ngana futa de lo mote na sa de lo mote bana kasanga ba liete na so mbongo na ngana pesa yo leader pour que bale lokola compte na tense abaya na contribution bana tondeni en tout cas place wana muke na kosenga na ba leader bino pe ba leader bo meka mo changer muke ba leader ya soutien ya biso ba théâtre congolais en tout cas ba hotel ba bien privé ya bango asomba mutuka asomba ndaku azala l'aise vraiment papa Chobo to komo ke na moi chiti moi muke moi un peu mode de la fin na yo ouais les kabulanga ya suka na ulubaka ba fanatique na biso bazotela biso monde entier papa Chobo yeyo mikolo na zana na repos na ngeza ya ba groupe ya théâtre na boyi na ngana ko yekota repos na ngeza nde pona vanda nanu na régional au mo boye nous sala bientôt so boru sakta bo s'abonner vraiment botala ba mission bien awa na PEDRO production vraiment maloba ya makase zana ko lubaka kana bino batu bozo sala kopa sima po bozo succès boso ba kete yo biso linga ngote ya 7e makasa kubeta yo ve modero yo ngala la somo saminga yo na masumu yo botika ba kopi wana masumu za na kopi matanga ko biso batolia yo modero ko baso biso pesi bazieni tande te biso de berere mamori fa so bomi biso de bareno kinga kana ba poison yo na be surtout bervina bervipe merci vraiment moi dédicace na yo mi balé misato ouais dédicace nga to na kupesa na merci vraiment na koloseno papa PEDRO ndenga pesa nga espace ba yamba ngai dédicace nga mi balé na kupesa grand frère nanga pop Rossi Gassese journaliste international na kati Angola honorable papi Mwenze Balobi la volonté du peuple toujours wana kaka mama babukuwa babi ma yende solution mbote makasi na kopesa be na mwasi na ngai motema na ngai masusu marien o vraiment to lokola bafle ya ba réparateur ya Victoire to teka ba prendre display câble anti-cas filmer to so ngwa mot de passe ba téléphone réparation téléphone kota na kato ça fait ko dévier ba téléphone chima mot de passe awa na maison akachuku mama JDT mulopoi JDT vraiment merci vraiment donc tu as vraiment ébélé attentif à Hollande émission na biso vraiment donc tout ce avec PEDRO production s'abonner massivement na PEDRO production grâce TV bipai o comme on a mission politique ya solo be mission comédie ya solo ba makambu ébélé o boye ba kité bisika par-ci par-là quand on dit que moi je salue mon PDG mon patron Papa PEDRO Kangela motema ya Maman Tetengolu na pesi bino ba mbote ya trop avec famille Mobimba na bosanité papa Papi Mwenze mon papa Papi Mwenze ba mbote na ya trop ba mbote su ya trop mon boss
Ya Willy Moucheni, code Yamboka plus 243. Là, je salue, Nabo Sanitaire, les grands réals. Les grands réals, Babi Tatou. Hein? Babi Tatou, donc, Lissu Yanko, Lissu Yanzambe. Les patrons Mabi business, Bambo Théâtre. Quand on dit que je vais moi, bye. Papa, quand tu as dit que tu as dit que tu as dit